Na kati ya village Chetemba pour na soutien ya Tigre Molodo leader do lelonde makambu concert inédit pour na biso ba griffe du Tigre do toze belé toza libanda pour na soutenir lelo il faut village Chetemba est tombé yango toza en masse toza déjà na kati pour makambu banda en tant que griffe du Tigre. Donc, action nyonso ya Tigre toza na simanango pour na soutenir à 100% parce que yende makambo na minute na Congo mobimba Afrique Afro Congo c'est number 1 soki oboyi omelino javel ka kokufi so boy Afro Congo wana mitali kaka yo moko na minute c'est l'Afro Congo qui gagne le bisonne numéro 1 na minute oyo muto a créé style na ye moko na RDC c'est Inosbi ayena Afro Congo ndenge ba rumbe yaka ndenge ba ndombo lezalaka lelo Afro Congo do tokomi lokola na 3 styles a na RDC rumba ndombolo lelo Afro Congo donc muto ayena Afro Congo eza Inosbi a part ye muto a créer style mususu azate. Na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision be balanda ka biso mokili mobimba topesi bino ba bonsoir ba bonjour par rapport ya herbe kolanda biso eza wa bino dada wa taifa Jika mama ya banebele en tout cas boko comprendre que toza liboso ya bureau na biso te to na plateau na biso te lelo toza libanda bozo imaginer na sima na biso je crois Fabrice Mande ko benda bilili ozomo na plein ndenge za na sima na biso mituka ya na place à hôtel maté batu baza plein na kati ne parlons même pas eza poto kimi son kuna po YouTube abeta biso pimbute toye na concert VIP ya mwana mboka Inosbi jeune leader enfant béni de la RDC rien à dire wana eza selon dada wa taifa. En tout cas vous regardez derrière moi il y a beaucoup de gens vraiment comme on avait mobilisé les gens ndenge kaka toyebisaki ba Tigre ndenge kaka toyebisaki ba Manzaka ndenge kaka toyebisaki ba Griffe ke rendez-vous ezaka moko le 9 octobre na village Chetemba. Mais voilà dada wa taifa je suis là en personne en tout cas pour vous faire plaisir. Je ne suis pas seule. Nazana américain perdu à Kinshasa mwana mboka kingaka Timo Lobeli. Bonsoir. Bonsoir dada wa dada. Boni. Kimia. Talaka ndeto za tala ero. Américain perdu à Kinshasa. Talaka ero ba plan boy. Je crois que bazo bende la biso ba image hein. O eza kinkolete. O kinkolete. O malukute. O wapite. Toza penza na capitale. En plus na ville. O sentir ango. Malobeza ndeni. Donc
avant na bana na pesi d'abord mbote na mokonzi na ngai molodo ye leader Innocent enfant béni de la Tigre. OK. Donc maître de la 26e chambre de Shaolin tabi secret suka ya succès à Congo. Est-ce que ngana 25 ans on sala mambo? Jamais. Nazo ebisa yo. Ya. Ngana sina komi maman. Ah yes. Nazo ebisa on a 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans muto sala mambo boy tandis que baninga ba osenga pufuna ndako. C'est chaud. En tout cas félicitations d'abord na artiste Oyo à faire déplacer Batouya, Batouya, Balemba, Bamatete, Bangaba, Bisika nyonso tout pour baya lelo et na concert na biso na ndeko na biso ya sud-africain Constatich et c'est ngoza ya trop bien. Na ebité impression na yo tango ye omoni batu plein na kati batu plein libanda omoni ndenge nini. Mais pour Italie, pour mambo Italie ba plein site mesana nango ba mboka kingakati yo pe lo lendo eleki makaso yango. Biso za la gabo. Mon rappel au lendo eleki là je te dis. Biso ba plein za la gabo. Donc biso ba plein za la gabo. Yango na episa ki na singa ki kutu na mokonzi donc le PDG fallait vimbisa pena village chez Mwanja vita. Fallait vimbisa vimbisa ngoto ko na kacha ba mbiste. Nazo ebisa yo po ba bazana pasi nazo yeba te ba msusu baza libanda na epite soki ba kokota to pe ba kokota te ba bien na bon so to Sambongo, ce qui n'est ndongi scandalisé. Nazo comprendre te ngama utu na kovanda te fona tele mapo sans motro. Griffe avanda donc griffe ndeko na ngai griffe avanda po plein boy nazo ebisa. Parce que tala ka biso pe to sto koma ba mama mikongo eko kalisu côté le matin mais plein à craquer. Nazo ebisa donc monodo leader makambo za nango makambo liboso te za makambo to mesana nango et tenga to ebisa batu ke non musique n'est pas obéie. Donc c'est grâce à la musique nous avons un contrat, nous avons tondisa boye, nous avons faire déplacer tout de partout boye. Et au monde na kati kuna ba sponsor baza. Oh, ça veut dire que ceux qui mutandima ya kocha moi kajena ye na place état la maraté. Azo loro na ye, acha na place état la maraté. Oh ba sapé, azu la mana ye, azu la tipa. Ba descendre à Kinshasa. Si quoi azue la mbana ya cher à latina nzoto après ce quoi kende na concert mo boye o malonga te. Donc ça perd pena bimisi pena ba borna ya danger. C'est ça. Sikoyo akena ndule mo boye wa kozonga ata na $50 te po batu bazawana na kosa hotel na zoe biso za ba 1000 lote eza soko koti wana omoni bato ba champagne bazawana bato ba double black bazawana donc biso to ya marabatu donc ya ndenge na bango te. Donc poto kabwana liloboko lo bandeni tomoni ba saper ba ola biso ke lelo ba kundoli biloko ya kestatika. Donc esengo trop esengo za mingi ya donc ya komona makambo ya boye et leader azongeli biso suna kini tala kaka ma concert boye tozoki yango kala concert boye na Congo na Kinshasa précisément tozoki yango ba ibarate ba ibarate akuto contrat ndeza boye kutu donc robi mapena mbongo garantie donc ça tiko bimi na mbongo garantie ouais obimi na mbongo garantie yango ko ta ko na biso tala danger ça perd okoma lokola Inosbi ekozwa yo c'est que danger okoma lokola Inosbi ekozwa yo ta okoma lokola Tigre ekozwa yo ta akata mandef boga tika mandef boga aluma mandef boga akanga su boga akata mandef boga ouais bana kini bana pranza babi oza le pas de la sap biso to tona clip ya Naomi ke monati natika so tele ba sapeur wa sima ba journal to ko ba bien na Inosbi c'est moi les sapeurs mignon babi représenter à tous les sapeurs ba boga babi aspect na beauté la mezoba tina la ti boeti comme ta la avec beaucoup de ressources salées les big manager international Prince Balumbe Archi les gars réalisateurs babi muto na ko saba clip azate babi yem takangi image bon pour la musique ils sont studio on sala son kola studio ekozwa yo ta okoma lokola dijo ekozwa yo ta babi ya les grands ingénieurs du son ato za mngwe création lokwa ligoro do soa yango Ditone maka babi eza famille membre bazana dans la musique famille membre bazana dans la musique baosunga Congo baosunga pe monde ouais na bien mutakoza la peine à don mais
arose dans la succès te tout le monde va misser belé ba yemba bien mais baza na succès te ya zaka na don te aza complet en fait aza na don et puis aza na succès pour oza succès na ko sa tiens succès pesa mela moto surtout tiens ça pas tu es là succès donc talaka balobi moko donc l'idée talaka ajabana makambango donc appela mutuma bon donc abana musique donc avant le coq chantait cocorico 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 toujours yemo leader azoloba leader combat ba tigre ndeke akota raté. Ah oui hein. Vrai ou faux? Si balobi yango combat ba tigre ndeke akota kate ba griffe wana soki etelemi ozala nani bakoekrase yo na misiti oyo village Chetemba eza ya koyinda tombe Chetemba tombe talaka ba MJ Bruno Kandakanda na minute oyo MJ Michael Jackson aye na basafer nyonso bapapa weba na ngaki nkester mene ya baye wana sikoyo yoza nani po boya yango ozate okoboya okufi solo fenda donc merci beaucoup Chetemba tombe na minute oyo rien à dire rien à prouver pour tout est déjà prouvé donc o sikoyo esenga ndeni mwana mboka molobeli okokitisa te kitisa ye o babiloko bakoko euta na Goma toboche musapi akita azonga ekoki ekoki vous comprenez seulement Fabrice Mandezolanga bilili na sima ya biso eza montage te eza réalité c'est avec Dada Taïfa big up